Aza mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nzamba ayebana kitoko koma mukondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebakelile Nazarien lipamboli oyo monana katembeni mama kantelobi kolapye mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na Nzambe oyo. Aza mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nzamba ayebana kitoko koma mukondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebakelile Nazarien lipamboli oyo monana katembeni mama kantelobi kolapye mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, Seigneur, on est ensemble, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci sur le www.lazarien.com. Votre site, notre site, c'est un site qui édifie pas mal de chrétiens qui sont partout dans le monde entier. Même le servant de l'Éternel, la Sainte Famille qui est devant vous. Et j'aimerais vous annoncer qu'ici, nous sommes à Kisangani, entouré la princesse, Nazalia, en émission, parce que Kisangani est Yelengi. Oh, 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 non. Nous sommes à chassé, nous sommes à Sika, nous sommes à Fungola Yangote. Vanda Kimia, nous sommes à Banjo, nous sommes attention, ni Kolo Azana Biso Elongo, ma Nzambe Ezawapi, ce qui la princesse a Kiti Kisanganina, le frère Mathieu Badjoko, Awa Bozo Monangai, Nazalina, la grande famille, il y a Papa Mathieu, et puis Tozali Awa, na papa, il y a frère Mathieu, na Mukoto, na bande kona yesu ki nani ngala sana ngampa ya na hivi foma libota na ite maye mutakenda kia zongi to bande kuna
Tout d'abord prier comme à l'accoutumée. Nous allons prier, nous allons retrouver tout juste après. Merci beaucoup. aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangata nzambe ya le nazarien David Nzamba ayebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebakelile Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na nzambe oyo babenga na makomi Seigneur, nous sommes déjà de retour. Je pense que cet élément fait plaisir à tout le moment de la princesse. Ba maman nyoso balinga kanga, na ba balinga kanga te. Na pesi binombote. Tikana banana na France, hein. Maman Anne Kalambai, je pense que vous allez mikolo belle mais la princesse. Azaki na kisangani ayakosela bino musala ayakosela nkolo musala ndela lobela bino kana za mwana musala na bino bo comprendre ce boyo kama makele les esengo ya komona papa Mathieu na kisangani mama Anne Kalambai depuis France kolo pambola yo ma maman aussi depuis Italie na Bologne kuna maman Annie na Bologne psychozali na papa Edmond Kobani ba salutation papa Passo boza ebele na Belgique maman Bomengo ba maman Pauline boza tellement belé le docteur Alfred Coupé Salom selon le cœur de Dieu depuis France ba mbote na bino ebele na États-Unis na wapi Canada en tout cas France na Château Rouge ma belle nzambe za soki bolingo na ngana bino ezomata po yozoloba mais si on doit complexer la princesse alingi bandeko nyonso mingi kolo apambola bino sans plus tarder je m'aimerais dire déjà bonjour papa Mathieu. Bonjour maman Tiffany. Bonne santé. Santé très bien pour la zobatela. Liloba déjà va. Ok liloba nanga eza ya liboso avant loba na pamboli bana nzambe nyonso o baza bisika bozali monde atu pour apambola bino toza awa na Kisangani et puis toza ensemble na famille na ngai côté ya papa toza na ba papa leki ba mama leki ba tata mwasi ba yaya do toza vraiment famille mobimba awa tous sur l'ensemble la piso na mbote belé na lingi bino mingi na nzambe longo tout va bien merci. Merci beaucoup frère Mathieu Badjoko. Sans plus tarder, nous allons avoir papa, il y a papa Mathieu Badjoko, donc papa Frémé, tout ce que papa Leki. Papa Leki, bonjour papa. Bonjour ma soeur. Bandeko bazolando na libanda mboka bisika nyonso opesa bango na mbote pour se présenter. Bon, na pesi bandeko baza libanda na monde entier. Na pesi mbote po esengwe nzambe apesi biso pona komona na mwana oyo abungaki to ko se retrouver et na ye awa na Kisangani pe na confirmer que te Mathieu yoyo oyo abungaki ezali ye. Abungaki abungisaki na mbokani. Abungisaki awa na Kisangani kokufa. Ok, merci papa Kulutu, papa Leki kokene na mbangu te, nazo comprendre l'émotion na yo, mais na ningi na lobela pe moto moko bonjour. Donc ceux qui te lobele bon te sauter, te lobela batunya surtout. Bonjour, sans plus tarder na ningi na lobela. Azaki moi si ya papa Badjoko, donc papa Badjoko bino so boyebi déjà te loba na émission, donc papa danger. C'est ça de boyebele na kombana. Sans plus tarder, je dis bonjour. Bonjour. Boni. Na sepeli mingi penza kokutana na bino lelo nazana sengo munene na kati na bino po mwana oya bungaki na kati na maboko na ngai lelo nzambe azongisi akufaki na maboko na ngai lelo nzambe azongisi na bomoi nde na remercier nzambe pe na tondi matonzi kombo na nani pe oza nani ngai naza mwasi ya papa na ye kombo na nga mama po
mwasi ya papa na ye bisika Mathia azalaka esika Mathia azalaka na Lokutu. na Lokutu. Merci beaucoup tokobeta masolo alingi nalobela bato nyonso awa. Bonjour bonjour boni santé na bino. nayebi te so toloba nini na Swahili. Jambo, habari kani, nazoyeba te baloba nini. Tata mwasi lobana ngai pe nayebi Swahili te me nakoba jambo sana. ndio yebi ka Lokutu. nayebi ka Lokutu na Lokutu baloba ndenge bokomi bolokela lokele bososiswa elimoko bososiswa elelimako. soso nangi naloba mabe ya Nzambe eza wapi na lokele. Mungu alobe bobe wa Mungu ochomo bobe wa Mungu bochomo bochomo bobe wa Mungu bochomo bombe wa Mungu bochomo. Merci mabe ya Nzambe api soki Mathia aye Kisangani. Est-ce que toza na sengo nani aza esengo te nazata lokola na paster en église esengo epai na ngai tata mwasi na bamama na baleki na ye na bayaya baoyo bazali awa yaya ya solo. Merci toza vraiment na temps mingi te ya koprésenter nayebi te papa kuli tokoprésenter etuluka papa leki limbisa papa bajoko okokoprésenter etuluka bato oyo baza na nsima kaka baoza liboso banani po toza na précision. toza na mama awa. Mama aza nani? Mama oyo azali mama Kulutu. Kamera azobenda mama Kulutu papa danse yaya na ye ya liboso mwasi na ye bajoko. Donc place kombo ya bajoko euta place akumba bajoko euta pe na mobali na mama oyo papa bajoko yele mwasi ya mokolo nyonso na mokolo nyonso na bakulutu na libota ya bajoko mwasi ya liboso ya papa bajoko o Mathia vu papa bajoko pe azali susu te akufa matondi awa toza susu tata mwasi ndeko ya papa danse. OK, tata mwasi ya bajoko na banza bomonaki mokolo tokomaki na Kisangani moto ya kwa Mathia atangaki na kombo na ezalaki mama ngai oyo mama tango Mathia azongaki osi bomonana naye tomonana nano na ye te komona be lokola bakitaki wana ndenge mpe abengi ngai Charlotte lokola yaye koyamba ngenga mpe nayambi ye natuni abi atiki tata na ye wapi, atiki Elize wapi, atiki Bringo wapi, atiki Ale wapi. Bato ayeso bakufa bana bitike ko ngana zaina bangwa na lupangu huyu. Merci tokatisi na ngambo papa. Merci mingi papa zo présenter comme kuna na kisuka kuna awa tozana nani wali wa Gilbert oyo azali mwasi ya papa Kulutu papa Gilbert ali azana si tozana na mwasi pe ya papa Gilbert bajoko tozana awa ye na papa bajoko azana vie azana Kinshasa na Yolo. Merci na banza bien aimé dans le Seigneur tozala ki na papa Gilbert na Kinshasa na Yolo papa obomona ki tokenda ko so tokela ki ti na ndaku na ye mkolango na banza na lataki lokola ba indien ba musulman na lataka rose boy donc mishana tozwa ki na Yolo mobali ya mama oyo donc mwasi na ye ya liboso na Lokutu mama Jeanne aussi la Jeanne. Voilà donc bika biso ba africain mi balé misatu mina lisumo ezate. Merci beaucoup tokati ici nanga mokuna nazana ba joko donc bana ba joko nyonso tout awa nazana yaya oui beauté pour ça moi maloba mo makasi Mbote mingi. Oui kombo nani Kombo nanga Efrazi bajoko. Efrazi bajoko yo po ebi Mathia bajoko Mathia zaleki nanga Mathia kufa na maboko biso na Kisangani na clinique université to mema ebeba bajoko ya Mathia tokenda nango na Alire tolela na Alire bandeko nanga bakamarade nanga nyonso na evita bango baya na fete balia matanga balia bamela balia bapondu na loso baninga balia ya solo katisa micro awa na katikati na moni pe yaya zawana losako yaya Mbote mingi ngai Charlotte bajoko ngai yaya Mathia tofana na Mathia place moko atatango azalaki ya vito bandako teka na ye na bar bolanga tango papa fungolaka magasin toza nini bar kuna
tobanda koteka na ye masanga biso mibale. Donc Yaya Mathieu. Yaya Mathieu. Merci beaucoup tokatisi na ngambo msusu nazomaka basi kitoko frère Mathieu aza na bango na famille. Boni mama. Santé malamu. Santé zabi. Kombo nani mama? Oh la nyo bajo. Anyo Bajoko. Yo pe ndeko frère Mathieu Bajoko. Mathieu Bajoko. Oyo kaka pesa ngwana to ndenge miso Oyo pesa ngote ya kufa ngana sana. Olela pe. Merci bato azolo beza lokuta. Tokatisi na ngambo kuna. J'espère que bozomona elongi wana ne longi ya frère Mathieu. Soki cameraman akoko kokanisi selanga yango. Soko tali penze longi ya mwana mwasi na frère Mathieu. Na frère Mathieu na ye est-ce que kokokanisa te mama boyo. Le ba mo makasi boni santé. Bien. Santé malamu. Santé za bien. Yo za nani? Nga petite sœur ya Mathieu Bajou. Mwana suka. Mwana suka ba papa Mathieu. Mwana suka ba papa Mathieu. Mais yo yebaki makambo wana te ya. Na yebaki ya akufaki na Zaraï. Obotamaki déjà. Oso okolaki te. Nasi na kolaki nazaki na âge nazaki na classe ya 4e primaire. Mais ozobanga te omona yebo. Na obanga te koza ndeko wanga. Pesa na pardon. Papa Leki, tobeta masolo est très important. Bien aimé dans le Seigneur, tia mato yoka. Na banza bat passer belé, nyonso ali zaka famille Bajoko. Donc mutu moko te to futi mbongo, na éviter maman na futi bino mbongo. Donc nazana ngana mbongo ko futi bela bateau te. Bakobota pe bilongi ya bantu bato bazali awa pona elongi ya Mathieu. D'accord, donc bozomona ke bilongi ezaka kaka moko baza balokele bango nyonso to awa na futi na nga mutu mbongo te koma na poto akenda ko futa batu mbongo nga na futi na mbongo te batato bandisa bango futa ba mbongo eza liseki te. Donc papa na banza ete omoni Mathieu exprimer na esengo na eza ya mawa ya pasi ya kokamwa ya kobanga to ya nini na solo nyonso to na pole nyonso na polele na ngai na esengo na ngai nde namoni Mathieu liboso epesaki nga mawa na kolela mpe eye kopesa ngai esengo abi nzambe aza bien mpo na ye komona mpe natali batrace na ye na elongi na bandeko na ye oyo batikali na confirme ke te nzambe azali na bomoi. nalingi nanu otala nanu papa Mathieu avandi na biso est-ce que eza oyo ya mwana na yo oyo ndeko natikelaki yo po oyo ya mwana no bayebisi nga azalaka molai me namoni makambo ebongwani akomi mwa mokuse mpe nazomona bino ya bato pembe atako bazali me kota batata namoni boza mwindu siko oyo yo akomi pembe est-ce que aza mpenza ya yo ezali mpo na vie ndenge azwie na Kinshasa mais batrace ya elongi na lolenge na elobeli oyo nde namoni Mathieu Bajoko ezali ndenge bayaki kozwa na zamba misala akendeki kosala kuna etie mokuse mais na elongi na comportement na apparence na ye mwana na ndeko na ngai propre ya na ngai Bajoko. mais yo opesi nga ningisa na tuna mituna nyonso naza na limitation te te na peso ningisa otuna mituna. Merci beaucoup atako opesaki nga te nazali na ningisa wana po eza ngai te sango si etambola monde entier na banza ete toye awa Kisangani eningani toke na poste batu bayebele tuluko batu bazolanda Mathieu ezosala soni te tant que responsable na moni mobali kati na basi ebele te yo sala ngai soni te opesa ngai sengo ke te nzambe asali miracle na libota oyo po abimisi Mathieu mokufi kunda na ezali na Kisangani bato balelaki Mathieu bazali na Kisangani na bandeko na ye na baya na ye esengo eyeli biso ke te nzambe asali merveille na kati na libota. mais balobi libota na bino eza libota soni bon eza Satan a profité kasi moto abanda kosala satana Satan bon nzambe aye kosala bikamwa po sikoyo libote bongola motema na mabe oyo ye kokoma na kati ya libota sangu mabe epanjani mais nzambe asali bikamwa oyo kete oyo azalaki na mabe abongwa. Merci beaucoup papa Leki balobi nanga tuna papa Leki bana na ye bango nyonso tu ayebi bango est-ce que oyebi kabalisi nayebi kabalisi po bato poto bayebi nayebi kabalisi azali mwana ya ndeko ya mwasi ya tata mwasi ngai nakobenga ye ndeko ya mwasi babajoko bakobenga ye mwana ya tata mwasi ya solo aza wapi
fallait pas zala awa to avec azali Kisangani azali awa na Kisangani te abi azana Bukavu na Shabunda mais ba yebisa azali Kisangani libota na ye akimi era yo kikete Matia akomi amoni net esprit akimi. Merci papa matika mtako exception mais tika na mtoto na mama po mama mtayebi makambo nyeso mama boy malamu tokuti papa Badioko te papa danger te yepe kosa kenda que son âme repose en paix. Je pense que mon moment na ba photo wana bozo zwana eza ba photo ya papa Badioko o ya fanji wana papa ya papa Matie o ya kufa mama tango Matie akendaki akufaki esalaki bino ndenge nini na kati ya famille bo suspectaki yango ndenge po biso toyebi masolo tozoyoka me tolingi euta na source ezala te ngam na lobaki to nini ndenge boyokaki kaka masolo nyonso bozoyoka wana ezali euti na source kaka libota mwana ya ndeko ya mwasi nde abomi mwana ya ndeko mobali confiance eza te na motema mpo na moto confiance eza te oya tata moko mama moko eza na confiance lisusu te kotalela kaka awa Yesu na ekulusu mais yo oyebaki mobali no malamu soki amonaki mwana na ye ndenge abimi boye nayebaki mobali na nga bie tofandaki ezala mwana oyo nakutaki ye muke mpenza nga nde nabokolaki ye na batrace nsima ya mokongo na ye na bakwe azwi papa na ye mobimba nakoloba papa na ye mobimba sikoyo natuni soki neti papa Badioko afandaki esika oyo ofandi papa Matie mpe afandi réaction nini nga ozala nini yo moto oyebaki mobali no badakolala ne kolamukana atuka elingaki ezala probleme makasi nde asa bomaki ye ubie Kisangani mpe ntina Kinshasa elingaki kaka eyoka mpo azalaki mutu mpe matata ya solo lelo awa toza na papa Matie ebele ya bato balobi ke eza makambo ya lokuta eza ya solo te bato na libanda balobi bazokoka kokokanisa yango te eza makambo ya lokuta te mwana oyo kokufa na ye na maboko ya ngai tozaki bamama misato na kati ya sali bamama mibale bakendeki kosukola bilambo ya sumbelaki tozalaki na mama leki na ye alali na litoko nga na vandi pembeni kokufa ya mwana oyo na maboko na nga tango alali azo explique ngai alobi mama na kokota alobi na sale nga na bisi ete kobanga eloko te lobi okokota na kati ya sale nga komeka kaka kofungola porte boye natala na nsima nakuti mwana alali nde nagangaki nga na biboya kotala ngai mwana akufeli ngai ya solo matondi mingi tika tolobela na tata mwasi po tata mwasi mpenza bisika nyonso alandi mwana na ye nayebi te tata mwasi ozolanda ye boye bisika nyonso boye ngai naakolanda ye bisika nyonso po kotala ye no bonene na likambo oyo Nzambe asaleli ngai po eimwandre te ma famille eimwandre te mwana oyo mpo nga nazanga lelo nakoma moto pamba eyi mpo na debi ya pasi me balobi liwa oyo etiaki trouble na famille liwa oyo eti trouble makasi na famille mpo le abandaki kobela na lokutu ata aleki na ngai oyo boye koloba bikende kotika mwana oyo na Kisangani alingaki to alobi futa ngai moto nyonso akabi futa ngai afuta ndenge nafuta mbongo mpo ba mema Matie kokomisa na Kisangani pa na papa na ye po papa na ye azalaki na lokutu te papa na ye autaki Kinshasa ayaki koteka biloko na Kisangani malade ye makasi nde basalaki biso transfert Kisangani kome lokola ngai tata mwasi na jwaki engagement ya kozwa boya bato tozwa oyo ekufa nde nalobaki bino kende kotika ye ngai natikala mpo nafuta banyongo kokoma bokomi nyongo wana na sesi kofuta lokola dimanche papa na abengi ngai tosololi ngai na bisemene oyo na kolanda bino eumeli pete babenga ngai alobi o Matie akufi kokufa o moto mosusu abomi ete leki oyo alandi ngai nsima ya mokongo nde abomi Matie Dokingi banza bayoka mpe lisolo ya papa Dokingi wana me balobi na yo mpe sikoyo etiki Dokingi ekomi alobi ngai tata mwasi nde nabomi Matie nakamati kisi napesi ikabalisa bito boma Matie libota mobimba baboyaki ngai libota mobimba balingaki ata kosati ngai te boyo bavandi pembeni na ngai awo nayokaki pasi na motema nakei Kinshasa nakutani na Matie te navandi kuna mbula mobimba namoni Matie te nazongi Kisangani mobali na mwana nga alobi mama
yo bomi Mathieu solo na kamati bible na kateseli na katisi yango na ebesi mobile na mwana nga bibanda kobota manangai na yeba kalikuwa baloka te na zwape kisite ndoki yango esala kadendo kebimie ke koloka ezonga lisusu na libumu yo mokolo bakisi yo mokolo nini oyeba te kozonga na ngai ezalaki cheli ya na Mathieu. Donc ezalaki opesi mbwa boy bana nyonso bavandesi ngai balobi tata mwasi biso tondimi su makambo ya Mathieu te lokola mwana na okabalisi alobi yondo za na kisi emewa na koyebisa ngai bo yondi makaka mais mama tikana ntokende mbango na lombango to tuna nano bon merci beaucoup tata mwasi tikana na tuna yo wana Mathieu sa kufi makambu ni beaucoup taki na famille papa Mathieu beteli biso makambu ebele abenga kandeko ya kabalisi abeti masolo ebele bikamwa nini obino bomona kana famille bikana toke église ngai moko nano nde na lota kindoto liboso na loti na lali na monika masuwa bayebisinga bilongola lambo wana yo lati église olate lambo bapesinga sipe mokulu kumbu na bwaka miso njungu ya muneno ya bangi wana tosumba kana braza balambi madesu na misunia ya makabo ya minene ba mafuta ya vile ngana binga na kota na masuwa wana te yaka masuwa yo toyeko jonga na bina kota te na bozongi na ngai na shetuki na bozongi na ngai nganga kisi moko azalaki kobina kuna na biso na bandu alobi bolanda mama Charlotte soki akotaki na masuwa wana lelo ndake na deuxième monde na ye na nzela balobi mama leka kuna likambo eza na losilo nganga kisi ako babi masuwa moko yaki kozwa na butu ya monaki na masuwa nga na bi na lotaki masuwa na boyaki kokota na masuwa elekipe mikolo te Mathieu abengi na telefone ya kabalisi koyebisa tata mwasi te lokola mama leki nanga mwana ya papa saile bamali wala Mathieu sa kufi to so bosani ye abengi Mathieu abengi lokola ngana kei kuna na zwe bonga pomosi akabasisi azaki kosati ngai te alobi ato sanga ana bomoy alobi ato sanga ite akotosa ne mama ya boti mobali na ye ngana boti mobali na ye et puis ye azaki ata moto abala kabalisi te po azande mama leki na ngai propre ya solo wana na libalo wana babalani. Merci beaucoup tata mwasi tika to bango kene ya lombango wiwi tena lokola na kena tuni ngai nazaki na telefone po tilelo yo nazaka isu na telefone te po baboyaka kotiela ngai nimero ya Mathieu na telefone na ngai lokola balobi yo mama oko akotuna makambo ya telefone eske batiela yo nimero ya Mathieu na telefone na yo ekoserne yo ngabe koserne ngai te po ya nini Mathieu abenga mobali na yo ngai na moni pasi ya Mathieu nazangi po ya Mathieu abenga ngai te po ya nini wana Mathieu sa zongi na bomo kwa zongi na bomo ite lokana kamati telefone alobi telefone na ngai mobali na yo atiela ngai nimero ya Mathieu ngai pe na benga ye ubie boyebesa Mathieu abenga ngai likambo wana elekani bongo naka kotuna bacheli yo nimero te eumeli pete professeur na bango akeikuya alobi mwana oyo tomoni na bumbanga na sundoli biloko na kendeki kusomba professeur ya papa Mathieu amoni ye na bumba alobi tomoni mwana na bino na bumba soki na koti na kati ya magasin na moni mondele soki na bimili banda na baluki na tala sima na moni Mathieu lokola na tiki biloko Mathieu akufite papa na Mathieu ayaki na masuwa ya Victoria aye kokoma mama na ogi yakawa lokola na kei alobi Mathieu akufite Mathieu ina bumba Mathieu abengi ngai tata na Elize mwana abenga na bumba ya na yete alobi leki na ngai toluki tomoni yete wana bikamu isi ya kabalisi ngana alobi tokende kasimboko benga professeur wana yaki na sango liboso ngana tu na ye ala kangai magazi yango amonaki Mathieu ngana kende kuna soki pe na komona ye mama tikana na tuna tata mwasi mutuna tata mwasi lobana yo so kundaki mutu okomi so na poso kende ko vers ye ndenge nozo banga te moto akoteka magazi mama Fran ngana kende kotala yete banga te na ko banga te bo ayi mwana oya ngai ya solo tika to katisa to kozonga na yo lisusu to katisa ya solo mituni eza ebele batiki baza ebele tika na loba nanu mama yo poza na likambo monaka matanga wana penza na miso na yo merci mingi mama Fandi mpona kopesa ngai na banda kana yawa na chopo numéro 70 12e avenue
lokola bayaki na mwana balongwe na elokutu bakomi na awa na hôpital baye ko ibisanga bien makalo vandi mwana no matie baye na pasi adali awa na hôpital clinique lokola na kei na kuti bango na ba mama nyati na komi na mwana ke kotala bango na jongi na ndako kuvanda boyo na ke kokabi mwana kufi tika idaki abie bembe ya kuna ipai na ngai na lupango ya papa ne kulutu bajoko banoko ne ba obite ifo matanga ekenda kuna loka to bito kiko wele le bembe te loka ye noko na bien boko wela te po boyeba ki makambo salaki ali mongo te wana toyebi na ino te wana toyebi na ino tolobie loka ba mama balobie mwana ayibi pa mibale loka banoko ne ba bie bembe ekenda kuna to wele la toto kenda kuna loka to kenda ki kuna toleri matie to vandi loka balalisa ki matie na mbeto ekomi tango abiba kenda kusukula ye tomoni mwana aleri abimiti mai na miso biso nyonso tokufi na kolera ba tobi bandeko mwana aleri biso nyonso tokoyebi na se na kolera kumbe wana ye moko bikamwa na esoko amona ki toka yaki koka ndenge to yaki kolera loka bate kusukula ye bai kotia ye na serekei motuka to ba memaki matie motuka ya talive ti lelo ezali to kendo zwa motuka ya talive bango bakei biso ba mama totikali motuka ya talive nde bakendaki na ye ezali lokuta te matie akufaki ya solo matie akufaki yali te akokosa tovandi tango ya bimi na bisala biso tokendaki na kisasa na liwo mususu bongo tango abimi kunani gouverneur uchai ayete na mpango na ngai ayeko kamata mwana na ngai ya mubali mwana ya mwana na ngai onde konewo ya komi koyemba kuna na nini wana mwana ya Teresi akei na ye alubi yaka toki alubi mwana moko na bino abimia wa matie oyebi abina yebi lokola bakendaki na yete na cimetière na Segama bakei bango yonso na gouverneur kuna na bato ya memaki wana ba député bakei batali bamoni kundeshe ekiti kuruse ezali bakomi matie bajoko ekulusu ezali na Segama me matia bimi wana asa bimi ngai mama kulutu ezali likambo ya solo matie akufaki o bato bakola lokuta te yo koti na libota utakala oza pena mama kulutu ya solo est-ce que na mwa masoupçon lobango na se bato bayoka te mwa likambo boye salema nanu te na libota na ba ya bapapa kulutu ya moto kobima ata mokolo te kokufa nde bayi kokufa mibale misato mukaka ndenge bakufa mingi mingi c'est que suspe ezali na famille ezali kabalisa asali mosala yango wana mwana ende kosikola biso oyo asuki na ye wana oyo mwana na ngao natindaka na kasi na lolo mpe atangaki université damali wana koloba na yabi mwana tata mwasi tika bambongo na oyo ya mabe lokola alobaki na ye boyo akete na église akini balalaki veye akabeta bango munduki na ya ba deuxième monde mais awa Kisangani eningani mama bato bayebele baya kotala papa Mathieu to moni kabalisi te aza mwana na yo te kabalisi akoki komona na te ye po makambo na sepanjani mokili mobimba komona na ta mokolo te. Merci beaucoup tozali na etulu kwa bato wa penza posa kosoleza na bato nyonso te tika na kati na loba bonjour yaya bonjour boni malamu kazo tezo kota biso malili na otozo mona wa tozo za ya oloba to confirmer na matanga ndo zaki pasinga na eza na masolo nyonso complet awa mais za kata kisungi sungi te na yebi masolo nyonso ezaki bitumba mukolango ya matanga mukolo ya matanga bitumba ezalaki te bitumba ya ndenge nini bitumba ezalaki te tofani na libongo tozoteka tofani na bapapa na libongo ya Jinex wana batelefone babi oyo mati akufi tomemai na baambulance tokomi na kliniki noko ya bamatie kotebo mamani wana ye oyo ebebeki mpa na nga noko dido bote mwana mpe papa abandaki deja tene ezalaki bie te alonga esu makambo akoloba te abana na nga neti bozolobaki ebembeki na 12e wana papa danger alobi wana abi neti bozolobaki ebembeki ekuna esika papa kutu na bino mwaye ebembeki ekuna eza te noko na bino alobi ebembeki okende pa na ye tomoni papa nano alembi tosala ndenge nini tomema kaka bameme ebembe na ambulance toke na alire wana tokomi
ebembe sa tosali wana bato baye baninga baye makambo nyonso esalemi koya mpo basala ndenge tolelaka noka motu wana boye biso tozolela Mathieu mpe azolelaka bongo ndenge mama alobaki wana sa kufi me azolela siko kabalisi mpe azalaki na matanga yaya nalingi natuna mokwa matanga kabalisi azalaka bon mokolo ya matanga kabalisi tozalaki famille monene ntango wana mpe nano tosispete nanu teke ye moto azoboma moto tozalaki biso nyonso na matanga la cérémonie nyonso ya matanga esalemi ntina eke ye kokomaki ebaki kokunda Mathieu bamemi Mathieu baki kokunda ye naye kabalisi mpe azalaki na kati ntina cimetière alelaki mpe ndeko ne motu nyonso alelaki oyo azangaki kolela azalaki te mpo komona mwana mokie asali eloko ata moko na vi te akufika mbala moko boye nani alelaki te motu nyonso alelaki na babomi na bandoki na bato nyonso balelaki tolelaki après eye kosalaki toke na cimetière kolingaka neti batia selki nini ebembe ya Mathieu na se boye neti nyoka wana ebimaki babomi nyoka wana ti mbula mpe se neti kobeta towelisi wana biso tokende tozongi na biso tozolanda mpe mbula tozongi koya koyamba baninga ndenge bayaki neti tosalaki baceremonie nyonso wana na papa tosalaki na pepe une semaine foza ba une semaine tosalaki wana tose baceremonie nyonso wana esalaki ke papa kita mais omonanaka na kabalisi ata nde botikala boye kabalisi aza mwana tati na ngai tomonanaka naye tosololaka naye kosolola naye te napesaka mbote mpona koki koleka te aza makila mais botunaka ata question te ndeko nobengai te depuis abima bon wana nde natikaka komona mpe moto tanga komi mabe bapati moto aza moto mabe moye mpe okende na masolo esusu eza te tokomi bobangabanga merci beaucoup bapesa yaya boni na bandi ete yomonana mbala liboso omonaka esalaka ndenge mbala liboso raisonne yango na mbala liboso ntango bayebisingaki Mathieu akomi Kinshasa ezali nasali voyage mpo nakende Boni nateki mafuta awa nazwi avion nakomi Kinshasa ntango nakomi nabengi apotre oyo bazalaki naye apotre ayebisinga toza na église ya papa Soni Kafuta bamoko nakiti wana moto liboso ye moko moto amonaki ngai aye mpe aye koyamba ngaki ya charmate yaya totikali na ye oyo mwana liboso epa na biso aye koyamba nga tobandisi kolela wana nde bapaster baye bapekisi biso totiki ye moko ayebaki ye moko nde ayebaki nga na kombo bato balobiki aza demo soki azalaki demo ntango azalaki na misala wana me sikoyo aza moto aza ndeko na biso estce ezalaka mpenza ke moto akufi azotani ezobalana te bon moto akufi azongaka na ndenge ke moto babomi ye na ndenge ya mabe tomonaka bato bakomaka baliboma boye mais oyo eza nde nzambe moto asali boye mpo azonga aya kosisa nano likambo oyo eza na kati ya famille mpo famille deja ekabwanaki moto na moto akomaki na kwe na ye moto akomi kobangela tokomi kebakeba moto aoza so na confiance ya moto te naza na motuna moko nayebi te na nakoko répondre nga naza na motuna moko nalingi natuna nayebi te na nakorépondre soki papa leki soki mpe mama nani mais papa Mathieu alobi na biso ntango ye azongaki atunaki bino bosalaka feti moko boye bafoto botiaka yango wapi bakangaka bino bafoto soki bocomprendre te nalingi natuna boye papa Mathieu alobaki na biso ke basangisaka bino feti na kabali ebongo azoka bino bilili afilmaka estce atalisaka bino bilili wana oyo azwaka bino na libota merci mama Tiffany afilmaka biso naboyaka nanga kokota na caméra wana aya afilme biso asalisi feti na lupangu na ye à l'occasion de nini toyebi mpe te oyo tosala kaka feti tolia place moko boye na boye tosangana toyebi te soki mpe ide nini ekomaka epa na ye ke asangisa biso bongo mpo asangisa mpe nanu bongo te asangisi biso wana apres nde sikoyo toye koyoka makambo ya damali na Kinshasa ke akufi kaka kwe feti wana mais moto akufi aye koyebisa bino feti wana ye azalaka te moto akufaka azalaka te ntango abimi abeteli bino lisolo ya feti bosenga ye bilili ti lelo alobani ayebisaka ko bayibi kamera ok kamera na soki akendeki nango wapi toyebi te
Action. Merci beaucoup pour comprendre ma kelelo ezali donc ambiance émission eza li palangu batende ko na mi botika ba misusu eza pona mbala ya muba mona papa Mathieu misusu pe ba mona ye déjà mais lelo papa Mathieu ko lobate po sa loba explica lelo to so ka ba confirmation papa kulutu to zondi papa le kilimbisa pona zo mona papa kaka yo mokati na basi na bingo ata papa tika to ba papa lelo yo za mukolo kati na libota. Est-ce que vous avez l'ikanicité à sangisa kobenga papa kabalisi kobenga papa Mathieu po esi komi likambo soni na kati ya kisangani tozaki na mangobo bisika wapi papa kabalisi afandaka eza soni batu batomboli ba papier kolobake kabalisi ndoki eza penda soni na kati ya libota solution oyo zozwa etanke mukolo na kati ya libota nini po bokoki mapende dokite hein pour aussi lisabino soka bia silisa. Bon, pour nangai eloko eza koleka polimisi mabe ye moko kabalisi aza kobenga bande ko mosusu aza ko confirmer tekete Mathieu wana bimi aza démon. Bon, ngai lokola papa na tikali na kobenga ye na motindo nini ye moko aza ko mindima te koya. Mais ngala solo ya kana papa kulutu Kinshasa alobaka langa ye kabalisi azaki na posa kontima. Kasa alobaki boso ki andimi mwasi na. Bon, wana eza volonté à mutuna motema na ye. Bon, kabalisi akokaki komona kete bango na mwasi na ye bakokufa place moko te mutuna mutakokene na sambise na ndenge na ye. Soki yandi alobiki aboyi makama mwasi. Na kundima makama na te pona za sirkete soki aboyaka kwa koya aye busuna mwana to se concilier aye ko senga bolimbisi tozongi na bomoko parce que na kufa mutu na mutako kena ndenge na ye. Mais tikala tu na yo mobule sama ki ata côté famille maman ya Mathieu na côté na bino. Ah vérité ye ba mosi ozonga bokeno koluka côté ya famille ya mwasi. Jusqu'à présent na mutuzunga ni. Bozata na libongisi moko te ya kosala bozonga po botalisa mabe na bino. Bon mutu azalaki neti le présenta côté ya bo mama ya Mathieu papa Lolesi azana Kinshasa akomi docteur azana Kinshasa bo yende akwai ko telema okete tukuyi ko kende ko senga bonimbise pe na ye ya solo matondi wana eza makambo famille na bino metika na lobisana na papa Mathieu Mukia. Action. Merci na lingi na ona telema parce que baza ebele bo comprendre émission lelo eza munene na bongisa kiti na kende na simawa tozali na mutu oyo balobaki pe mobali ne aza ndoki bakoko kuselanga miko mana no bandeko bamona yo boni santé babi yo pe mobali no basangisaki ndoki na kabalisi amoni ke indi na butu abimisi na moni bolobi na batoni kabalisi aza mwana ya tata mwasi nene basangisa po bavanda ate klase ya solo yo po participer na liwa ya papa Mathieu mais otoka masolo Mathieu akupaka wana te bengi papa azwa azakati azaki na zamba wana azosala babi batinda mbongo ya cercle Mathieu batindi pe mbongo ya cercle papa do auto solo la kinaet auto so sola na papa lek ah ok maintenant siko yebisa biso awa Mathieu abimi muka beti vérité polele ata na poste ata na l'église abimisi polele sans kozonga sima et sal bino ndenge nini kati ya famille zeste makasi zeste makasi tozange na posa kabalisi pe bakutana boza na posa rencontre kabalisi ngana ok lukai merci beaucoup merci topesa micro et pas nani sous soyez baki solo. aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya David Nzamba ayebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakoli
Maman nalingi natebisa moke so okoki otelema boni santé tombola micro yo oza nani epai ya papa Mathieu? Ngai naza yaya na bango nyonso bana baza babunga yaya na bango. Yo yaya na bango. Lelo soki basangisi libota bayoki batia papa Kabalisi batie Matia yo tanke yaya na bango nyonso tu omwa te bitumbeko obima ponga nazobanga mama na ngai eza kaka motema makasi oyo moto akotika po likambo akosalema te ekosalema lelo ekokaki Kabalisa ya kuta na mwana asa repatasi biso famille eza na likambo te nyonso asalaki eza okaki ya kuta na mwana asa repatasi. Est-ce que olandaki papa Mathieu bisika apesi témoignage na poste ekolo nyonso esali yo ndenge nini balobi famille na bino eza famille ya soni eza famille ya soni ya parti ya misala ya mabe mais merveille nzambe ayekosala kote boza bazotongatonga bino te mabe elekaki po batonga mpe nzambe ayekolakisa bonaye po tochange makambo tochange mitema sikoyo lopango ya papa Kabalisi soki tozongi ya kozonga boye po papa Mathieu azozonga Kinshasa nayebi te tosololaka mpe naye mpe namonaka mpe ye te boni santé kombo nani ya Mado Made Bajoko yo mpo oza kaka na kati ya libota Bajoko oza nani epai ya papa Mathieu? Yaya na ye libota eza monene ya solo yo mpo oyokaki sango vivaki omonaki yango esalaki yo ndenge nini conseil nini okoki opesa bato nyonso bazolanda mpo eza likambo ekomeli bino expérience na kati ya libota mpona bandeko mosusu na bakomeli yango te mpo ntango mpo ekokomela bango conseil nini okoki opesa bango? Conseil nakopesa ndenge ya mama nakopesa kaka conseil te tozala bomoko biso tozali na susi moto oyo asali likambo wana aya amikitisa liboso na ye biso nyonso tokoyamba ye mpo ekopesa nano biso mikama mpo kati ti tokunga na botama mpo namona likambo na mokili okwa na ye komona epa na ndeko na ngai ata ngai oyo kwa na telemi awa bongai mpe bakobenga bengai ntoki oka na makambo bakobenga bengai ntoki ponga nazali ntoki nakoboma bato donc likambo ekotisi mpenza bumbuyaseke te libota engulungani ntina bana na bandeko na ngai bakofinga ngai ntoki bakobeta nga mabanga mais sikoyo vérité si eyebani batika yo kimia tika te bakokotine kaka kofinga te kobanga yango te déjà papa Mathieu alobaki ndoki eza kaka Kabalisi. Merci beaucoup tika topesa micro na mama kuna Aroloba. Bote mama. Bote mingi. Boni santé. Santé eza na ngoma bien. Kombo nani? Kombo na nga mama Disha, mwasi ya papa leki na bango azoloba wana. Mwasi ya papa leki azoloba awa. Ya so yo pokoti na bota utakalo yebi sango. Naza mopaya te nayebi. Oyebi masolo nyonso elekaki. Nayebi mpo na matanga ya mwana Mathieu nazalaki. Nini oyo omonaki na kati balobi te yo mpo oyebaki na kati ato oyeba mpenza soki ya solo ozalaki oyo elobami ate babeti masolo anyoka deja na confirme babeti masolo ya mbula nayokaka ngo uta Kinshasa oyo babeti te yo lobana nyonso balobi eza ya solo po ere mwana ya tata mwasi na Justine elandaki nga na ndako ezalaki tout juste moto papa aleki na bango voyageaki bakinga ake mpe nakomi tolelaki mwana na lire na butu wana ere mwa mobulu ezalaki babengani famille na biso mama na ye nde azwaki ngabi yo moninga na nga mwasi yaka kofanda pembeni na mama ya papa Mathieu mama ya Mathieu wana babengani famille bengani mwa makelele ezali makasi na butu balobi famille ya papa Mathieu nde babomaki Mathieu mwa mobulu ezalaki makasi na butu wana ere babimisi bango mama Alfonsine azwinga tofandi na ye pembeni ere wana pisoli nano ebandaki kobima ye na miso na butu mwa makolo mpe ezalaki na mwa chaleur nde famille banoko na ye batombokaki kete ebembe oyo akufi te ce qui fait babombi motema azali nde basalaki mobulu wana na butu babengani mais na kati ya libota yo okota libota okala basali ya nzambe bazalaki te basali ya nzambe bazalaki ava kutu na ntongo mpo ngai ere nani papa ezwazwazwi motuka wana toki osomba biloko ya matanga tokende osomba biloko wana meme ya kokunda ye na limanga se biso na ye basali ya nzambe mpe bakomaki mpona kokalme de sorte ke ere baoke okunda mwana elekaka meme na kimi ya solo tika topesa micro na mama yo ozalaki te mais yo oza mpe ka na kati ya libota merci topesi mama kuna na suka micro
Mbote mama. Biso story baka mukie po bato bazondima te mama. Kombo nani? Kombo na mama Patience Katenga. Katenga nani na kati relation ni bozana ngona papa Mathieu Bajoko. Denga na mwana pe de koka ya papa Bajoko. Biso panda kana basoko bangona lokuta. Na basoko boyaki. Ngape na zeka na Kisangani. Na Kisangani. Patia kufila zapo na zape infirmière. Okay. Na fandi na ke musala ba bisinga bi matanga eza na 12e ngabi na kufio mwana papa Dani o api Mathieu. Na ye na 12e na makaro azate mutazate bakangi ba porte babipe matanga eke mangobo. Na ye baki pe adresse te. Ti aprende toki ba makambo Mathieu bina listala Mathieu boy tina minute on alala ikutula msana secrétaire batunga bi mwamba bawa ngabi azande kolanga motika butia mu makambo na ezavre. Ponga moko na lelaki. Mais yo za infirmière oza mutu na bwani ya mutu na mayele. Bala ni sango nanu na mayele oyo zwi na kati ya kotanga. Na mayele oyo ya mokila molili na mayela bonzambe o bala ni sango ndenge. Kakila nzambe za matatu. Ozoko calculer. Eza matatu. Mais bato balobi ke mususu kuta biba tube mbeleza ya solo te. Calcula nzambe za matatu. Toyena Kisangani tokuti basali na nzambe oyo ba leki ba futi ba mbongo na bango na ba télévision. Ba pesi ba mbongo ba yokani ba combattre bato baya na poste te bokende te oyo aztelemi aza démon. Ona eza ba pasteur moko ya misala molili. Bazana kontima moke. Posi ko za muta kontima oyo eza oti atembete. Mathieu na biso leki na biso yoyo. Merci to beteli na nzambe maboko. Merci beaucoup, bien aimé. Je pense que nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Maintenant, je dois papa. Papa Leki, na tata mwasi na lombango na mukuso ebisi bandeko bawala na biso nini. Parfois pe kabalisa kokuta na émission wa otala. Olobeli nini? Olobeli libote ya bana na nzambe nyonso ya mokimo bima nini? Pe olobi na nini na musala oyo esalami na Kisangani pe conseil nini opesa papa Mathieu azoka. Merci. Eloko nazali nango na bitumba oyo esila parole tonalo. Pesa na Mathieu leo nzambe asena kati na yo amona nzambe atikana ko pela tina suka na ilaka na ye nzambe akokotisa mpona kufa na ye asalela nzambe na ye aikapiko na mosala oyo nzambe azongisi na mokili asalela nzambe kino suka bona kabalisi epe na kabalisi soki eloko ezalaki nécessaire aya kokutana mabe ekutanaka na bato mibale kolimbisana ezalaka na bato mibale po bakutani problème soki kabalisi motema na nzambe mokolo esimba ye bakutana na Mathieu asenga bolimbisi atika mabe nyonso ekozongisa ye kome mwana pela moko pape Mathieu azali ya solo mama ya kabalisi oyo aza ndeko na yo ntango ayoki ke mwana nini kase makambo eske aza na bomo mama na kabalisi oyo aboti kabalisi akufa ka mama leki na ye nde azali na bomo na papa na ye aza na bomo balobi nini na makambo nakopesa réponse na place na bango te na ye. Merci beaucoup tozalaka na ndeko ya kabalisi propre nayambaka une émission na ngai oyo babimi na kabalisi libumu moko alobaki na ngai oyo alobaki bolandaki ke basi bakenda koluka papa ya kabalisi ayebisa mwana na ye bongola motema papa aza mpe paster papa nde bongo ok mais kola kosunga kaka ekosimba ekobonga mama liloba ya suka take mama ya Mathieu eza nini mpe liloba nini papa danger atikelaki yo mpona libota mpona mwana na ye liloba eza mpenza ya mingi te liloba eza kaka nakopesa kaka bana conseil balingana basimbana maboko bazongisa bolingo oyo papa na bango azalaki na yango kati na bango nde yango nakosenga kaka na bana nyonso bazala bomoko. Merci tata mwasi tokomi na suka liloba no na ngai ya suka ezali kokoma na mwana kati na mboka ya Kisangani delivrance monene kati na ngai tata mwasi yango na mwana ki olelaki mingi yango nazongisi matondi epai na Nzambe
nzambe azongisi Mathieu nzambe alongoli bino kuna kokoma na kati na mboka ya Kisangani po deliverance na ngai salema nzambe wanazwa lukumu matondi tobeteli nkolo maboko Ok, liloba langa suka na kolo zaboy premièrement Zambe alimaki lelo tozala awa et puis na remercie Zambe parce que oyebi toza na Kinshasa tosalanga passe après kotoyo famille Kabwani ekomi onendoki ndoki kingane Matia lobaki kuna boye tout ça bon salanga bien na fandisa moni oba fandi awa eza penza na ba famille mobimba zomo parce que za bari ba yaya ba mama ba papa donc de baza mutu nyoso za azor peut maman famille de tout ça na kati awa de posa ngeza la kine to fandi ko zo loka kimia oyo abenga mindoki anima kindoki na ye mais papa Mathieu ngala nina tu nao ouais olobaki yango mena ngina bandela oloba ngona miso bandeko neso po ba misusu bakoki komemela papa Kabalisi sango est-ce que ozana motema ya kolimbisa ye ok nga sila limbisa na Kabalisi na tina limbisa ye po sala ngeza bongo na ne motema soko ta bongo le motema na to sa musanga na place moko to ko témoigner pour nzambe monde a tué mais zo sala nga pasi denga zo kenga motema tilelo azo notia kindogiti bonga na Kisangani na ba no kuta Kabalisi na Kisangani kokoma a pesa kimi akoti nzambe ozomo tokena mangobo kuna soki za yake mubulu be basi babuki menda kuna parce que ça musana mangobo ba minga mangobo ndako leza musikate ti ba ba papier na Kabalisi mubomi asuki de ba jeune na ba les États-Unis ba ba mutesa lati ngamo ko na calme ba ona tuka bo sala mbulute ezama kama ndambe donc nzamba permetaki iloko ndanga sala malé bulu ne monisa soni yi famille bon eza soni mais eza souté ozomona ezalaki soni na débit mais eza net fier par la biso ozomona eza esengo parce que nzambe aponi famille na biso bato baza ebela par ta deuxième monde oto ozalaki na bango bonako souffrir na bango oto kemaki na bango mais pourquoi nzambe aponi kanga pourquoi nzambe aponi ka muta famille na biso c'est que lingolo baki nzambe ayebi famille oyo et puis nzambe ayoki famille na biso mao parce que nena zo bisabino lelo oyo bongola oyebi na minute ndenge eza awa neta koloba neta kobeta lisolo tali makambo ba caméra olobela moko na moko mabe na ye ya kuna modèle na ye ya eza bongo parce que tika sala mabe kesango mabe kuna yo olobi ko sala na soni te nzambe aza na soni te mutu na misala ye atika merci osala na parti prité ou bien que t'es nini vers na méchanceté nzambe apesi yo pouvoir amen amen nde na conclusion nange eza boye kandi papa otiki koloba yake oza na conseil ya kopesa na libota na yo bazali awa polele conseil presque so papa eza otiki koloba eza important oyo azalaki na mosala mabe oyo azalaki libanda nzambe ntango yango oyo komikotelaki bo nzambe ozomona parce que nde toza famille eza neti ya kotekama de femmes eza ya kotekama na kati de soko olingi vino ezala sauve ke lobi mpo kota lola c'est mieux obongo na motema o se répature oyo ezalaki ya mabe banda kosala otika po oyebake na minute oyo liso ya nzambe ekomi na foye na biso nzambe akomi kotala foye na biso soko kobata na kukakuka etali yo eza vi na yo nzambe alola apambola bino nyonso et puis nazobenir famille na nga tokosala prière tokokumisa nzambe tokosola mpo toluka kimia en tout cas toza ensemble place koyina ezalaki kaka lelo koyina ezosila obanda yo te boya kokabwana tweza okokabwanaki tout ça okomana nga lelo oyo bomoko ezozonga et puis famille ezozonga mpe na bomoko et puis toluka elonga nzambe merci beaucoup nalingi natuna question ya suka ya mbona kata mponga nazalaka na parti pri te question motuna nange eza bo tokoki oboya te tokoki mpe kondima te balobi papa Mathieu aza démon ata ndeko na bino moko Kabalisi nayokaki na telefone alobi wana démon nani asala ota papa Mathieu na ndenge ya mabe to azola nde na lisheti banda bima aye na lisheti to aye na mbeli to aye kopesa ye na diabulu to nini nga na lingi nayeba soki azali awa koyoka soni te non bolota te ke aye po aboma bino ke satana atinde bino mbuma na boma bino
Papa, là, ça dit que la dame comment dans ma vie, n'a pas trace naïe. Merci beaucoup. Na suki à tête au cas ça fait na ngambo ya famille maman tokeno kutana na ba noko ya Mathieu ba on peut ba benga ki la princesse baba ki la servante la humble servante biso pe fotolo toko kanga munoko te biso pe yaka ko zwa biso toko lumba na ko kati ça rester toujours branché quand ça fait na ngambo ba noko toka bango ba lobini mais le temps pour moi de dire merci à tous ceux là où va soutenir biso na ba prière parce que c'est pas peu de choses to ya ba combat ezala ki intense to beli biso moko nan awa donc makambo zaki ndenge na ndenge to kutana ba sala nzambe babundisi biso na bakondi ya leta babundisi biso makolo alongisi biso kaka naza kondi mete to kobima kisangani oyo aboko pembe ndenge kana lati chemise ya pembe kwa mwana classe na blé zamba suna bino papa Mathieu merci mingi botane surtout na pesi bino merci pour la parole biso neso to beteli ngolo maboko. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana nzambe ya David Nzamba ayebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolimo lelo yayo bolingo ebakelile Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandi lobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus aza mwana moto te po akosangai abongwa ni pe